ezalaka bandeko nde na biso bino lelo tokiti na mabele ya mutikili kaka na commune ya Ngalimbo bana poto ba batenda poto tongo mutikili yango mutikili pena boyoko ka mutikili mbinza mutikili nde yango lelo tozana ba maman na ba papa bino mo bomoni bango ba opesela par rapport ya vie sociale nde bazumini ba opesela par rapport parce que bango baza ba doyen ba kola na mabele ba viva ya minene okutu koleka bisu de boyoka bango nazo bana na bana na banda na mama teta mama teta ndeyo mama teta ngai ko na kolia fufu na ngai komba mama teta bo ino mo comprendre bana poto bonjour mama teta bonjour mama teta nzinyango vraiment naza bien te pona nini vite zo mene eza bien te ndenge nazali awa surtout bata réseau mai bazokata biso kozanga mbongo biso ba mama veve tokufila mibali bana baza ba mushika soko lukite okolia te sikona kamwa makala na somba kasaga makala komi 60000 na sombi sani ya makala bata réseau baye mbongo ezate bakatinga mai siko vraiment mbongo tozo voter bino ba député boye bino ba député tozo voter bino tango toko voter bino to sepeli lobi tango kozwa place bozo yeba biso te tala bala banzango ndenge baby yo tozana bana te tozana ba mibali te ba mibali nde bino bato tozo voter mais bozo bongisa te tozo souffrir tala ndenge to konji mama teta musalo sala kezaka musala makala musala na sala kana tika kamwa makala na ngai ka na makala on pe ndingo tika makala bongo se retrouver ka pe en tout cas tam susu na kozwa 3000 na 3000 wana tala kaka na kolamba kamwa pondo na lia na fufu na kobomba kisina ko mama teta na bino take bino ba mama bino nde boko bobota biso nde bokolisa biso par rapport à vie au bino bobanda ko mener j'espère oza mwana Ngalima non naza mwana Ngalima kola na obota mwana Ngalima kola na Ngalima na bota mi na matete mais kola ine na Ngalima na boti pe bana na nyonso na Ngalima depuis na Ngalima oya au salle de combien des années bambule bele 30 ans 30 ans déjà na Ngalima oui donc oza umeli pina na kati na commune na umeli to ko expliquer tout ça na quartier ni oh les quartier Finda Munga quartier Munga précisément na commune Ngalima na mutikili nde to ka mutikili nde yango yo mutikili parce que na mutikili nde bino bato boya na mutikili bino bato boya na mutikili avant bino bato boya na mutikili bandeli par rapport nde bokuta mutikili na lelo ndenge ezokindeli okolo expliquer les différences ça non en tout cas na ndenge to kutelaka na ndenge siko toza ko mene o tozo mene nde pasheleki tozo kokalisa pasheleki na bino ba mama to na ba jeune ki lelo to na biso ba mama ba jeune ba kilelo kutu ba miyibi batikala te ba miyibi na balabala en tout cas batikali te nde vie ya bana misale zate bana bavandi kaka yo mama olamba fufu alia po vie ya liboso o biso tozalaka nango ezalaka malamu mobali no tango aye apesi yo 10000 wana vraiment oke nango na wenzo sali provision na ndaku ya bana po bokoma sikoyo le 30 ya le 30 aussi po bokoma le 15 yango to bana ko bota mingi po vie ezaki malamu mais na ngongo oyo vraiment moye ezali te ozobokola kaka bakoko mibale ozomona lokolo memi ebela charo sakombi ya fufu ekomi 1000 francs sakombi ya masango 1000 francs siko oza na 3000 okolia nini yango na ba député bolobela biso vraiment bolobela biso tozokenda kokufa mingi baza kokufa likolo ya nzala ba mama mingi basili kokufa na batata akotala vraiment loko kolia bana tongo aliete 2 jours aliete lobi tango akolia libumi komi koswaye akosala nini akufi bon voilà na bandeko balandi boyeki mama ndinga lobi boyeki mama alobi o eza pesa motema na to boyeki susi na ye merci mama mingi na yeki ndingo lobi bino basuko koloba na bandeko bazolanda osinga na mama ndembo wembo osinga ndemo sa mandeko mona poto ya tongo osinga asala nini pona di obozumini en tout cas ye mama aye bande biso ba mama na ye biso to botili ayokila biso mawa asunga pe biso ba mama veve tozo souffrir soka asungi biso vraiment te toko sepela makasi ozomona mwana babotaka ye mutu moko mais soka komi libanda ya mutu nyonso mama ndembo wembo oyoki mama kolela na ye sala pe quelque chose
population ya bana muchikili koto bazolila bino boza bana mbinza bino boza bana ngalimo bokinda poto tango botala pena botala quartier na bino botika botala commune na bino botika tala na tabino bozalaka wana tala ngalimo ndenge ezalaka tala muchikili ndenge ezalaka tala sko lelo ndenge kono donc vie comme pena passe bandeko bazolela na kolela insécurité vraiment makasi koto insécurité vraiment makasi. Merci maman sur le pena mbabani ba maman ngana za mama tete anga yoyo mama tete Elisabeth nga yoyo. Merci beaucoup maman, merci beaucoup. Maman boni mama boni yoko bakisa nini na oyo ezoleka lelo na quartier Kamonga na commune Ngalima précisément na Muchikili pasi wana tozomona ezanga bato bakusunga biso neti biso baveve etoza kaka na pasi mai eza te bakatakata bamai biloko ya koteka eza te siko bakata bamai eloko nini ezalaki bakata bamai mpo bofutaka bien te to ndenge nini tofutaka soko olekisi deja 2 mois 3 mois ofuti te baye bakati mai tofanda kaka boye siko nde bakataka bokenda ntina ya régie des eaux na bafacture na bino mpona koréclame na bureau te ndenge tata baboya nga neti naza boye mama kurizaile vernique kurizaila mama kurizaila mama kurizaile vernika pasi nyonso tozala nango awa bino balipite tokuvote losala tu lobongisa biso soko lobongisi biso te biso kaka pasi wana bino bato lokusukisa yango tomoni mwaye tokoloba lisusu te mama kote boza mpe na courant koreza koto courant ezali eza bien pene eyaka bien omona bachinois bazotya bapoto ya courant daya batiala bino mpe koto batia eyaka bien mais tomoni babachinois bazotya courant koto wana batie bakomi nano te opona nini vraiment bapona nini nala makambo bino nde lotala yango biso tobonga soko bino lolobili biso te biso mwaye tobonga eza te. Merci maman. Toujours continuer toujours la émission. Na biso boyeki ba maman nde bazo lila, bazo se splendre par rapport ya aux difficultés dans la kati ya commune ya Ngalima. Commune ya Ngalima eza commune moko eza commune présidentielle. Eza commune moko ba autorité batundi awa. Bande ko boye raisonner quand même. Bana poto botala boyo kapena mawa botala commune ya Ngalima ndenge ko. Botala commune na bino botika, botala ba quartier na bino. Mais quand il koyoka mako bosa ça bandeko mususu alors musapi moko so les outils c'est qui je te le laisse les outils bon mais peut ko raisonner na bandeko mususu botala ba papa mikolo tozana ba doyer ya mabele ba doyer pena ya mbinza ndi bango ba père na biso ba vie na biso pena ba vie na biso ndi bango bo bino mo découvrir ye a se présenter devant bino a kopesa la par rapport ya tana bango na o ya kilelo bino moko boyoka bonjour boni bien comment on est Aïe, Lubango pour la messe Justin. Papa Lubango. De la messe Justin. Papa Lubango, qu'on vend na Ngalima. La famille précisément a venu Bazango, Ngalima, quartier Munganga. Quartier Munganga. Avenue, tu as venu nini? Bazango. Avenue Bazango. Papa, on papa comment on est? Aïe, Papa Lubango pour la messe Justin. Papa Justin, na Lubara, Papa Justin. Papa Justin, on peut expliquer biso. Depuis obotama pena oza pena mwana mbinza solo ndena naza mwana mbinza nali ne awa grandi awa tiningi naza mwana awa omeli mingi pe vina ngamo beyo paseka awa mais vite zomona awa na ya lelo na ya lobi ya kitoko par rapport à oya oya lelo na oya lobi différence ya makasi par rapport Yambone to kolaki différence ça na par rapport à commune to ya génération lelo to bana na génération na to kotité mais to bana vie actuelle to zo mener awa après to kota na génération vie actuelle to zo mener awa lelo ba facture à SN les oya ko yambango bien sûr mais courant eso ça la délaissage moko donc ya brisque net lelo na minute eza tour na biso mais brisque ma to suka ki ba parés na place ba congélateur na place ba bloc à vivre frais na kati mais ba kati biso sans ko prévoir biso ko boko
biloko wana soki moto abombisa ngango ya kende musika atanga koya bakati bongo po bokende bakati dans le vide ka toyebi te soki baza na pas technique na bango bendenge nini mais puisque maka basalaka bongo makati mais toa tour na so ti lobby mais ndenge bakati boye toyebi te bazongisa air nini alors biloko ekozala na congélateur ya ngai tokomi ya ngai te moto abombisi ngango mais ntango ya bimaki ntango azonga kuti biloko nepola ndenge donc baréclamation makasi yango dede nzela na biso eza malamu te vie sociale oyo tozomene awa eza mpona azwa mutuka mpona matati lege kuna nake kozwa transport na te mais kolongo ati kokóma kuna retard na kozwa ya combien de temps dede mpona bagene oyo bazali ya bagene baza 1 baza na terrain malamu ya bale te mpo babeta bale mpo basesoulage na makambo mosusu terrain eza te okóma kodébrouye na mapango ya bato mama na koya babima na mapango na ngai bo amenase bana ekomi neti mwa eloko moko boye ya mokeri moko boye dede ndenge bango baza wana misali eza te bango badepute bazomona bien kote bazolinga baya kovote bango bavote bango bango mpe baza d'accord biso toza d'accord ya kovote bango mais tokovote na ndenge ni elongi nono mpo monisa yango yokomonisaka era campagne lelo tolo bamama wana neti mama na biso zo bamama kozaela wana biso ya bakoli awa biso toyebi te vala komonisa elongi ne mpa na biso sere oyo mama oyo akolaki na bopo so tobata quartier mama akolaki batuka aza susi na biso ayawa kabana ekosunga biso tokopesa badoléance vis-à-vis ya présence na ye tala bo peut-être na mawana susi wana ndenge atikaki quartier na ndenge akuta sikoyo en tout cas différence ali ye moko mpe visionnement akotala te eloko oyo falinga mona ataki yango avant ke bayebisaka en tout cas tosepeli mingi mpo aza na mposa yoka maloba na biso maloba toyaki nango mpena yango wana makasi mpo toyebisaka. Merci papa Justin, soki tocomprendre papa boyoki papa alobi ke koto difficulté baza nango mingimingi ya banzela et puis na baterrain ya bagene donc bagene bakomi na bango kaka bongo baparpiller kaka boye eloko osalisa ti mais biso toyebi ngaliema eza commune moko eza na bajoueur commune moko ya baartiste ya makasi ya baartiste ebele batonda na ngaliema bajoko bapeintre basinéastre donc ainsi de suite mais comment na bilenge na biso ya kilelo omona babeta bala na veni to na balabala bo bamama kokangela bango bandenge moye basa sortir eza te donc nakosenga vraiment na bandeko bazolanda émission oyo kande na bisaka bino boza peti mama ndembo wembu mwasa mandefu mwasi nzambe mwana poto ya tongo mwana mbinza mwana ngalimo nayebi ke oza mama boboto mama mawa oyoki kolela ya bandeko ya bazolela ya bandeko bagene mama bagene fille lokola yo ya bapapa ya biso baleki na yo tozolela meke mpe kosala quelque chose meke mpe kosala quelque chose alino mauvais alino de Nazareth mauvais privé yo moko ozolanda émission oyo vraiment en tout cas na kosenga na yo moto olanda émission tout ozapeti bino bato ya mawa boyeba kosunga boyeba kokanisa mpo na ngalimo donc ngalema na biso toyeba eza boye te oyoki bapapa nde papa baza badoye awa papa baza pena badoye pena bangwaka pena ana mabele nde bapere banini bapapa jc nde bango papa osala mosala nini ngai naza ajuster oza ajuster ajuster na quartier to bon précisément lokola ndenge bavi yango ekombo naosaka sipasi na ndako eta sikoyo neti courant ekatani na biloko ya bato eza na fona sude biloko wana sikoyo baclient bayebi kaka natikaki eloko ya moke kaka na akuta esili mbongo na ye yango mais akoya akuti yango te moyen azwa mbongo wana eza te yango omoni ke toza na difficulté makasi nyama. Oui, merci na maman Clarisse Mounanga, maman na bébé Chancel, maman na bébé Jordi. Et puis ce bambo qui bisiko ozola na ministre. Tozo continuer quand toujours les na bisiko. Lelo tozo tokisika na ne na mutikile, toza na mutikile. Na la kisebino nde mutikile, bana mutikile na zola kisebino, bana poto. Bana poto bakenda poto tongo mutikile na bino nde ngui. Si vous avez besoin de venir au quelqu'un au quartier, benga na numéro wana, benga na numéro wana. Plus 243 81 42 36 246. Benga na numéro wana, au petit quartier, au petit commune, au petit avenue. Si vous avez besoin que vous ayez babadoyer pena ba mabele na bino to quartier na bino, benga na côté sur le terrain, na relaxa. Nous continuer toujours na bandeko. Nous sommes toujours dans émission na biso. Merci beaucoup papa. Merci.
Ouais, voilà, bandeko, tout ça toujours na kati ya commune Ngalima, précisément na Mutikile. Tozo tambola ka pona ko lakisa bino lelo to za awa na moni bandeko na biso baza awa ba jeune ko langa. Bonjour ba. Boni bino. Bien. Ko tu rappelles de carte. Quand tu vas mettre ta carte, elle va dire ton carte. Parce que comme vous les êtes vous mettez carte en bon. La distraction besoin d'avoir un bon. Ce qu'on est vous mettez à combien? 200. Ah. Donc vraiment peine mon bolo peine au sol vous mettez carte en bon moto, vous simbisaka bonbon ya osimbisa. Pierre Andeli. Musala les ate toni. Kasi musala les ate. Na osa botala caméra. Botala caméra ba ndio bazola na. Botala caméra. Mais chez Télé Vous se présenter comme on est. Beni à part au tanga ga to sala musa. Ngana tanga. Botanga ba. Tanga ana. Wana place ni. Nana à part ko tanga ndingo tanga no zana musala muso sala musala ya maboko de. Na musala. Point. Musala sala été pour passer ta place tout ça. To vivre na page tout ça bien dit. Donc aux musala wa là ya ba areza ana ngajuma. Yo à part musani ya technique pino yebi ata musala comme musala ta maboko. Ma musala ya kimasuni ya sala ka. Na sala pe musala o Italie courant saka mon métier sans tout. Mais est-ce qu'on n'y ko sanga ulu kata atelier mo bokota ulu kata mettre mo ba cadrer yo on a musala zo sala pour ça la bien. Ah si ko ndeza boye ko luka mutu ana problème te tande tout ça. O bando ki atelier na retourne zo nga boye utiliser bien te to zo ba pour na sécurité. Côté vous allez sécurité côté ko lune ezala. Côté ko lune ezala na ngamu kuna bana maloeka ba mo minese biso bana. Komi ba américain ba. Bonjour ndeko. Shoba ya shoba. Yoko baksani na o izuli kalelu na commune Ngalima kuna président na Mutikile. Lobati po nga yebi na musa na Alexa air po na limite on a eu Alexa ka na vraiment. Je chef. Je. Bono kota la caméra na bando balanda. C'est baluka bien te papa. Baluka ta. Comment est? Mishaki. Toto mishaki sala musani. Maçonnerie. Maçonnerie. Maçonnerie ça élève tout ça déjà maître. So pesina tunga na tunga. Parce que yo en tant que maçonnerie, tout le monde nous oublie ta carte point. Moi distraction, na mutuel wa sala ya na limite. Chouchou. Chef bonjour. Bonjour. Comment est? Exaucé, toto exaucé. Autant à tout ça là. Bien sûr vous avez maçonnerie. Bon bien sûr vous avez travailler avec clic comment on comprendre bien pour so bule neti nga sona mbe ko mo be mettre sunule na ko kanga masa na ngai ya bu voilà bandeko boyoki face pe ma ko mona bandeko libali toko lokola ngai nde baza a to telemi bazo beta carte na moyo makasi bui bazo beta carte edo osala ezati bisala malonga pe ezati ba jeune lokola ba biso boye ba beta ba carte ya mongo pe basala ki maçonnerie eza vraiment pas ils ont vraiment pas ici, ils ont pas ici mao. Bah les côtés insécurité vraiment makasi. Bana ngambo kuna baya ko menacer bango côté kolo na vraiment courant donc mubulu fort. Tozo continuer quand dina biso na émission na biso tozo continuer tozo faire qu'on découvrir que union c'est vraiment na kata mutiki. Merci beaucoup batonto, merci hein. OK. Voilà, tout ça, ma petite idée. Toujours tambola. Ateli bazangu. Toujours tambola pendant la tsebino. Ndenge mutikili kuma. Mutikili ote ba kalezaka buiti. Kalezaka buiti. Tala bazela ndenge komi bilimo bozu mona ba mapoto. Vous mona bazela ni komi. Donc difficulté ça vraiment koto pina makasi. Bande bazolela. Moi difficulté vraiment ils a peine trop. Parce que Zambo a beau me pour raisonner. Otala bandeko otendi bazo souffrir.
omona ba jeune lokola ngai bavandi elo osalisa te bamisalisa te babeta bakarte ya mbongo do tout ça eza vraiment parce que tozocontinue kaka toujours mpona kolakisa bino ike bandeko bazotambola ndenge bandeko bazozika kote yakati voilà tozalaka toujours na kata motikili moni papa avandi okutana mpe na papa tosona papa aexplike mpe apesela bonjour papa bonjour ndeko na ngai boni papa non kimi ezali na ngolo ya nzambe tomoni ovandi lelo na moi makasi biso toyebi ke ero bapapa bazala na misala bapapa baza na babiro bazotravaille so oyo ovanda boye nayebi te bino moko boyebi na kati ya mboka na po toza na chômage accéléré donc ero soko omoni papa avandi na kati ya quartier ero donc c'est-à-dire mosala eza te plus motala kaka parce que mosala eza te yo moko oboti courage ya koluka yango to te eza ndenge mosala ezali te ota oluki mosala okoti badossier ça tient pas bon si oyo okokende koforce kokota na mosala leta to na mosala ka ndenge wana okoti okende kosala non quand même il faut tokota badossier mais ça tient pas donc c'est pour cela on est toujours des chômeurs parce que do atana mincho to za mosala moko osala kata ite naza na ngai pe na misala misusu tosalaka mais tellement oza na marché te okoforce ndeni à part misala misusu tosalaka nous sommes des techniciens mais pour le moment mosala ezali te tofai na biso papa komona nani ngai komona ngai papa Ramzi papa Ramzi ovandeka na avenue Banzangu bon Banzangu ngala vandeka na Banzangu yo Banzangu numéro combien bon numéro nde nayebi te mpo naza moto asika oza moto asika na kaya avenue ok avant okoma awa owuti na commune mitu na naza toujours kaka na commune Ngalema na Malweka na Malweka parce que yo ataki oza mwana Ngalema to mwana Mbinza bino boyebi Mbinza ndenge kola to ata batana bino na kilelo pour différence pour Mbinza bito yeba Mbinza eza boité Mbinza komi Mbinza changer vraiment totalement Mbinza changer vraiment na ebité to lo bakato ka bato bazolo ba Mbinza changer Mbinza changer parce que yo ko expliquer changer par rapport à nini pour bien voir Mbinza ce qui changer et changer par rapport à ba revenant bazoya kokota na ba quartier sika omoni tant tozali kokola ba mapango ezalaki mwa minene ozo senti tant sur 20 sur 20 ou 25 sur 20 bon lelo moni mapango ekomi kozala morcelé bato bazokowuta na ba comportement ba mabe ba uta nsuba makala bateki mapango na ba problème sorcellerie to ba rankini ka ndenge ezalaka ba bon voisinage eza te na baninga baye kokota na kati ya ba quartier yango nde ba active oyo ezalaki ya kala eza te o bato bazalaki ya kala pe mingi bateki mapango bakenda ba côté misu bato asika baye baye ko installer na ba salle comportement ba uta na ba commune na bango ndi yango moni quartier za susu malonga te. Merci papa. Depuis comment on papa nani? Ramzi. Papa Ramzi. Papa Ramzi lilo bano ya suka na bandeko bazolanda na biki maman Ndembo Wembo moi c'est mandé fazolanda na minute oyo. Boss Roni Boshima azolanda. Maman Ndembo Wembo. Yo lo bakali lo moko oyo. Nga na beta balu basuka pona ndima. Kasi lo bakali lo moko suka oyo senga ipa maman Ndembo Wembo ye moko ko yo kazolanda émission oyo. Jamais rotika yo. Azana onani na kopesa. Yo lo bakaka maman Ndembo Wembo lo bakali lo moko de maloba ipa maman Ndembo Wembo azolanda na minute oyo. Yo yenda ko soka amonika émission ya kobenga akobenga na yo na lukayo bochele na oseka bote bono mula otabu sala na bote na yebisa mama Ndembo Wembo moi ça azolinga député anga sala nini ba députation bon en fait ya za maman social asolara bien aza maman boboto asunga kabato bon mama Ndembo Wembo bon na kati likambo nga na ko biso ba problème tozana kata ba quartier mo ba faire social ba makambo social tozana ba problème ya mai ba problème ba courant na ba nzela ya malonga comme tel ezati donc peut-être soki akoko ya ko secourir biso na ba problème ya ba social na net ba nzela ba mai ba courant peut-être ekozala bien to ko sekela. Merci beaucoup. Maman de Mwemu oyoki papa ndinga lobi oyoki papa ndingi aleli na yebi ke yo oza maman moko boboto maman moko social ya loba ko mingi ezati minga ko commenter ezati. Mais j'espère que tu es sur l'émission où on s'en a miné. Tout ça toujours, tout ça papa. Ah, on a mené à papa. Papa, il y a quoi que ça n'est. Maman Ndembo Wembo. Bonne chance, Ndamba Sungayo. Oleka, Osunga biso, nazala mingi ya olobate. Oyo ya lobi, yango kaka, tosali. Vraiment.
tombe bo chance talaka babalabala na ndenge tozovanda tala biso bapaka oyo bamikolo tozala babanda misala eza te misala eza lokola motu totombeli oka chance eloko ya liboso eza chance yamba pambola yo. Merci na bandeko balandi. Merci na mon président, mon boss, Roni Boshima, na piso bambote. Na piso mbote le susu na massa na ngati Christian Kunga. Christian Kunga, autre du Tonton Dior, na piso bambote na piso mbote na massa na ngati. Mathieu Gims, na piso bambote bisika tout zo la manga na minute. Ni kozo pindela nga. Piso mbote le susu na bandeko tout ba sepela mingi na émission na piso bide bambote. Bon continuer toujours ko benga, bon continuer toujours ko commenter. Bon, continuez toujours à aider dans l'aide de Bino. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Toujours continuez toujours dans l'émission de Bino. On a collaboré avec Bino. Mouchiki les nègres comment, boyeki bandeko ne bazolela, ba papa na ba maman ba jeune ne bazolela. Rapport à vie sociale, ne difficultés za makati ya commune Ngalimbo. Merci beaucoup ba papa. Na batini na ba mapango kokota kotuna ka ndikundi bazo vivre pene bazo se contrôler. Moni bande na biso bavandi awa. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Ah bino bien na babuda bozo lia. Ah babuda mwa pasi. Babuda pasi. Tala niveau comment. Ba pasi sundeni. Et que na souviente et comment show mikolonios fo komata kaka. Ah, komata sundeni. Et mata toujours mikolonios et comment le cola chronique. Et mata ka me kitakate. Ah, neti nini bude nini matina minute. Na bude la plupart bude ni ce matin. Ni matina ba prix combien? Na ndenge ya kalate neti bana somba tige 800 700. Il est comment tige 1500, tige 6500, tige 6000 francs, 15000. Yo soana yeso biso na mutema. Parce que ndenge ozo somba bongo tige 6000, tige 7500, on se retrouver pe. So na 1000 francs de mi yaka mbongo. Donc on a des maladies à mon niveau. On a musala musosa tapa musala qui. Quand on coupe na ndé yango, banda bo mwana na ngai. Ah bon? Vous avez un avantage pe les ana ne otika bon. Ba avantage pe avantage ezali kola na zali na bana na ngana mwashi na ngana etina zai pa na ngai. Avantage nga yango wana. Parce que yo moko ndimika osala musala ibude to musala mususu ezali osala. Musala mususu ko ezawa. Balobi mukonjaye mukonji pe musala to zote. Est-ce que yo luki musala ezate? Eza koteni. Côté musala eza babenga bato baya bokota musala. Bato baya kota musala ba société ezali otamboli otiki ba dossier na yo. Zabu bani kotambola kaka luka kaka musale na nzelo otambola pozo mbiskadi. Tu olongo ya kana luka musala. Esi yandi mangai ke batuti muto bana luka musala batuti ya oyamba ngai. Olebi musala osala kana musala ibude kaka yango otangisa pe bana kaka bude. Kaka wana. Ofuta penda ku makambo. Comment? Pona nini na niveau bongo misala ezate to ndenge ni bien courage ya koloka misala ezate o pe musala mbongo muta compagnie na mbongo muta bude aka ndenge moko yateke mbongo bude mbongo compagnie différé ezate makam. Merci na ozongela. Bonjour chef. Bonjour. Boni Ça va. Comment on vandi boy do ko bakisani na o papa lobi. Bon ya bakisa mingi ezate. Si au moni biso ba jeune na trouver na moi de pona mboka za en souffrance. Je souffrir misala ezate biso ba jeune boy quelque part ba charge des âmes mais trouver na banda kuna moi boy. Ayo to kino luka sa mbongo moi ça fait ko tarame. Moi ezate pour misala ezate. Est-ce que loki musala ezate? Misala ezate pourquoi? Tant to misala obiso to za wana mitu zo pour la mitu. Yo yokola musala nini? Nga la mitu na yokola maçonnerie. Oza maçonnerie. Aussi ça déjà classe. Na 6 ça t'es bon, na suka na 4 ans, na ça tangela chauffeur. Parce qu'on a 4 par rapport à bon. Yake comme na tamo bo père yako tira biso yango moni na
ça que on a mpandi na ça musala beaucoup comment yo moto bandi na musala ki chauffeur yo soka na musala ki maçonnerie bon na toko ma chauffeur wana bona talaki ezala bakali toto mboka oyo kuma bambongo ebele faut kuma chauffeur faut bima boy faut ba permis bambongo boy kidiki ndio mwana kokana wote ulibeka bazaki na ngana musala mwa mukuse ki maçonnerie mamaka tu musala ki maçonnerie on peut muke mais ndenge pene esengelaka eza bongo te mboka ko senga pe ndenge ozotanga ozosala pe ki maçonnerie bo continuer pe ba étude siko liyo nini ils ont empêché bon moi makoki ezate makoki zati papa zati mama zaka imoko loboko moko ba bisatu moko esoko ya kelo mama sala bani bon mama sala neka musala na ndako ya mutu ah bon donc on va comprendre bien donc vie ça vraiment pas vie ça vraiment passe donc ba jeune vraiment toujours souffrir fort ba jeune on ba jeune ya quartier comme on a ba jeune tout yangali la plupart ba jeune tout yangalema quelque part partout que nous mona ba jeune ba vandi ba so ala ba pongi ba so ba beta ba bili ba susu ba jeune belé ba boga ba kumela ba bombe ba so ko ba kuna donc mboka pena sonyo soneza ka pona manki ya boulot misale zate ceux qui ba accompagner ça qui misale ça qui na mboka na biso en tout cas ba jeune ba ato ça on a venu ni ato na venu Mbanzangoyo aveni Banzangoyo ah yango to bandika kona ndeka ezala aveni mo bokiti OK parce qu'on a venu Banzangoyo koto bo vivre peu bien boza pe na courant koto mai pe bon toza na mai courant ndeza mabe mai ya pompe pe to mai ya pompe ezali mai ya pompe eza courant eza mabe ba facture ya ka ba montant courant to sala la courant ya moko mona et na 01 1 heure donc na petit coup tu dois foutre pour ça rater mais bata sneba la biso ka ba facture pour na bango za bien té donc bazo lia biso makasi vraiment makasi à part pour difficulté besoin na man na courant nini nzela za bien té combien de petits ba le ka ba bongisa nzela o munene o ndere bon ko bongisa ba bacha makadam saki bacha non madame non bacha té bacha ba saki mais mbule beta e bebisa ka nzela za malamu té moto ekitaka té donc to souffrir na butu awa au bimi 3h 4h au coup d'un matin ba donc ba ko salo fo comment donc koto de wolo ba et sécurité ça vraiment makasi vraiment ça pas makasi koto ah bon merci ndeko ozo ngilo tout ça toujours na koto na ba ndeko ba expliquer bonjour chef yoko ba tsani na o ba ndeko ba lobi sisi na ista ndio sasa musale zake musale maximum mike pompe ya musala kusala ba kompani boko keno de simbe ko ba pompe kama bele wa na mobile ali ba ko senga nini na boso roni boshi mazona na nini ba te soka on senga na la senga Uma parce que du mandam ozo apena cop mo pena kenda ngaje to na ba ene biso ndiko mala ko ngoko apesa musala kama ala pamona oyo za ndenge ni super mkolo ndenge o peso tu aje ki ni so bien pena na pina biso singa pena boss wala ayo ka biso bana ane wa ko tala na ngambo vraiment boso roni boshima oyoki population ya kama wangini lili population bana muchikili ni balili bana ngadimo mon vie azama mon partenaire mon vie azama bamboto no yango na mon vie ba coup de chapeau ebile na musala mala muzo sala pona ngala ba conseil muzo sala pona ngala oyoki bandeko ya muchikili ndenge balili bana mbinze ni balili vie azama yoza mwana poto ya tongo depuis Paris et depuis États-Unis d'Amérique pardon depuis États-Unis d'Amérique yoza mwana poto ya tongo kenda poto tongo tala commune na tala quartier na les a vraiment souci puis passe et mort bande ko balandi o bazolanda émission boza pété bo mais kimpe ko sunga bande ko bazana kata difficulté oyo mais ka ko sunga na pesa la mo c'est bon boki bande ndi bazolela ba bilenge bo bino bo mona la kisibino ba beta ba carte ba musu balali ba pongi musala osala ezati donc il lenga la moki na bo bande ko raisonner ko bande wa suka wa donc souffrance c'est ça vraiment makasi surtout na commune ngali mais surtout na commune ngali bana muchikili ubande ko lela kita na muchikili na kiti na muchikili ndena za bona za na kacha mabili ya muchikili naza na kacha mabili ya muchikili bino bombo moni ba o ba yebi muchikili bie boyebi ba kumba veni ana za dana veni boyebi veni bazangoyo naza na veni ba bazangoyo na veni mususu nini
Avenue Kutukwenda Mbaza Ngungu do banzele bando bazolela ma do bazeleza vraiment passe naza awa kana katsa mabeli nazo tambola na kota pe na ba veni on pona ko lakisa bimi talaka depuis na kota kana veni do naza bando bazolela sekulila bo me pe ko raisonner ba konza mboka ba député bo tala pe population mususu ezaka ko toka ndena ebisaka bino bo tala pe na sima bo tala pe mopanzi bo yeba ke population moko boza quelque part awa bo me pe ko songa bandeko bo kinde ko alobi as ingénieur na ISTA eza université moko munene eza institut moko munene bimisa ba grand ingénieur à makasi le moment ne goûter bon me pe ko songa yo muto za besoin ki ko songa bato za na compagnie na yo za na société na yo bandeko baza awa bon me ka bo benga kandi na bisaka bo benga bon me pe ko songa merci toujours continuer ka toujours na émission pour na kolakisa bino maitu ezolika boyiki bandeko ndi balobi et ben de ba PC leader difficulté aux allez na katia yangali ma pesa na katia mutikili et ça passe peu mort merci botikala toujours branché tout ça tout tambola toujours là, on a 4 moutikili. Comment maman a zola ma poisson awa. Asumba ta poisson. Maman bonjour. Bonjour papa langai. Boni na ko vanda? Vanda papa. Ouais, la ligne restaurant Arlette. Restaurant nani? Arlette. Restaurant Arlette exact. Social. Exact. Tukwenda na quartier wadenga bana moutikili ndenga mama na bango. Ah, oyo quartier moutikili. Oui, il a dit que c'est comme un gamin na venu tomba na direction kuchukua. Ah bon? Ko mama olobi ko mona ni mama Arlette. Mama Arlette musalo sala musala maleo. Kuna kama musala maleo na kanga kuti. Ah bon? Ko mama okotelanga na bilo na lia nanu et puis to continuer masolo sini. Ndini yo ngolia bona wala mbanani madefu za moto, soto pesa na moto, pondi ya wana. Oso combien? 1000 fois papa. 1000 francs. 1000 fois papa langai. 1000 fois papa. Seconde na boy mobima na 1000 francs na wolia te. 3000 fois olia ni. Kula kufa baina kuli mo baina 500. Ila anga 300 ni bale 500. Mako 500. Mako 500. Poni ni bongo. Et m'a dit papa. Dona so mana sa combina na semou to so na 300 francs. Et to so pasoko mo ka semou 1500. So ekolo na ngo ekomi na combien? Ekomi na 4500. To te kandeni. Ko poni ni bongo. Biso te papa. Ende mo mboka nga Kongo ekende. Sikoné tu passes au biso te na kala passe mobimba boza ki 500. 300 francs. Les donc tout ma moko boye. Na 500 francs 1000 faut te kandeni. Ma beza kokota. Donc on a le on a comprendre bien et le 500 ça sauter. Exact papa. Et le 500 ça. Tout moko ya kumbwa dans la 1000 francs. Vraiment. Et bon on combien? Oh déjà boye mobimba ngo boye 2000. 2000. Ndena tomboli ngo boye na osala boye 2000 francs. Na moko na 2000. Ah bon? Oko senga na ba konza mboka bazolanda yo oko libani ko. Ba konza mboka la biso. Asa le fort pour la biso ba mama. Leo to mona bana ba keli. Ndeti ngai boye mama Arlette. Soki na luki na ngai te mwana nga mbala keli ba. Yaona abunda bunda pona bana ngai. Siko ye papa ko tazali ayo kanga pa mona ngai. Boss Alino de Nazareth a Olanda yo mo liloba to. Boss Alino de Nazareth Alino. Bon papa Alino. Ngai mama Arlette ya nga mama social. Azapi mwana ngalie ma ba mwana mutikili. Ya solo. Na boss Azama. Président Azama. Nga mama Arlette na venu kutukwenda awa mwana mama mutiki ndenga kotoyo mama malewa mama social. Sale fort. To bundana po bana balia bana Kongo balia bana mutiki balia ata 1000 francs abunda pona mama alesa mwana ya mutiki. Siko na neteke la kuita kaka. Pako eza mutiki sale kiboy. Moi biloko o 70000 eloko balie mwana.
Parce que minimum boyoki ba maman na lobby ngana za na pona ko découvrir pona ko lakisa bino na yebisa ka bino medi fana za na pona ko lakisa bino tout boye tant to mona bana bazoyiba babetaka bana te babetaka te te bana tona ba meliti te pona te ka bana puto di mapaba mbongo kashe ya te puto defa ko kina defa mbongo sifre pona te ka na zo suka bana ba meliti siko to lukite neti nga bona na passe na lokola tambla na beki na ngai siko tuna lukite pona bana mabeza ali po papa aye bala ko sa dollar pe ekita bilongo pe ekita so c'est ça komata to comme ça na 9000 morceau ya boye na 1000 francs est-ce que ça na 9000 oyo eke bimisa ko boye combien 1000 francs papa 1000 francs ngaut na mama mutiki boye na ota na 1000 francs ko na 9000 wana soko teki boye na 1000 francs au se retrouver be na ota kaka 1000 francs fait ko ou bien 1500 so ba kata un peu mabe et simba pe to mona soko makambango. Merci beaucoup maman Arlette na ki message na pe message na komi na bi boss azama azolando na minute bo yaza mwana mbiza pena solo solo aza mwana muchikile aza mwana muchikile alanda boss azama azolando na minute depuis États-Unis d'Amérique azolanda na minute ngai pe directement po boye po eza mukie na kokate boss roni boshima na peso bamboti boyeki bana muchikile ninge bazolela bana ngali mane bazolela bo meke pe ko sala effort moninga boye so moninga déjà peso yebino ngai ini wa bala poto ya tongo bo meke ko sala effort do ameka ko sunga bana mutiki ngai mama social. Merci beaucoup maman. Merci papa la ngai.